biso tozo kunda pona kokunda Mireille awa na Kinshasa à partir ya kozwa nzuku na ye na lufu tiko kunda ye awa mais bango kuna basunga biso alors soki bakoyoka biso toza biso nyonso babantu mobali nyonso akunda kande mwasi na ye. Nous devons savoir et bango moko kuna je crois que bayebi yango biso pe faut rappeler papa n'attendez pas que mbongo euta wa soki nini tout ça yebi ke soki mobali mwasi akufi et surtout azaki na maboko ya mobali na ye mobali akundaka mwasi na ye donc mwasi asa mobali asa l'effort akunda mwasi na ye donc yango tozobeta sete en tout cas na olemba bino te bolemba biso te pardon ezosenga lisungi yango nabite sikoyo tokozonga kuna potesa bango ke badémarche nyonso ya mikanda esili déjà sikoyo komi kaka komema kozonga sapike foto négocier prix mosusu ok nani atani kor banda kuna na Luanda siko ye nango na lufu biso tozwi à partir ya lufu toye nango boye en tout cas ekozala malamu donc eloko ko retenir ezali po funérailles nyonso eleka bien ezosenga lisungi bapapa na biso baproducteur na bande lisuli okotanga kombo papa Jimu Kelenge sa ambassade agence esalaki simi voilà na badémarche nyonso na kati sikoyo papa Ejide de Fer, papa Titi Kalu, papa Alpha Mogole, Marius Koy, Major Bisadidi, Major Bisadidi. Comme aider à sauter agence, à l'ambassade, la démarche est si nyonso. Si vous y avez des choses, tu reçois une agence. Non, merci pour la parole. Et ça, on a pas voix sur la groupe basali ya matanga. Hein? Na papa iso basali yo président Willy na Mobutu. Ngana yoka ikuna balobi ke eza ya Willy ndebe. OK. Ndeba kozwa ko baloué nini combien baye na ngoti lufu ya lobi kuto za suma kambu ya agence te bo bakokai ko sala na agence ezaki nde pona mikanda lokwa mikanda si basali makambu nyonso elongoli déjà charge wana ebele donc ebalongola kutu tolongola kutu de tolongola esprit wana ya ke corps et ya na agence bango bakoloué kaka corbillard allez comme yeti na lufu biso tozwi yango à partir ya lufu ye Kinshasa eloko nga na yokaki yango wana eloko nga na yokaki yango wana donc exemple ya bango sikoyo balobi foka kosomba cercueil na koloué corbillard entre nous na ndenge ya mabe te tozosolola ndenge tozalaka boye dans la vie na ndenge nga nayebeli na mwa mokie soki mutu par exemple ngana ya Johnny to amwesi na mbali soki nasali déjà 6 mois na maboka ya Johnny nakomi mwasi na ye soki déjà nasali 6 mois na ya Johnny nakomi déjà mwasi na ye ya Mireille akufi na libanda te ya Mireille akufi na maboko natia kuna nda kuteme na maboko ya mobali na ndenga mabete entre nous les Bantous nous les Noirs soki mwasi akufi mobali mutakundaka ye tokende de gauche à droite te toboyi te bandeko na biso ya théâtre oyo ya Luanda basangana na mbala ya Mireille basolola bango basomba cercueil bafuta na corbillard bayela biso corps tina lufu ale biso bata Kinshasa tokolongwa toke na lufu tozi corps toye na Kinshasa toye na mona cinquantenaire en tout cas tosungana ya Mireille akufi te ke na libanda ya Mireille akufi na maboko ya mobali asomba cercueil asalo akoki kosala babimisela biso corps biso tozwa corps na lufu dépense biso tokosala awa eleki dépense biso tokosala awa eleki biso tokozwa lisusu te mbongo toza nango awa
totinda Luanda te bata Luanda bosunga biso Papa Blanchard avec beaucoup de respect que je te dois na respecter yo pardon ça l'est fort pardon moni na lembisi salande mobala salaka kora ya Mireille et ya Louvre biso toya kozango na Louvre toya nango Kinshasa totia yango na morgue toyeba ndenge tokoévolue pour dépasse awa eza makasi papa na si te accordé sur quelques minutes tozobeta CD en tout cas na olemba bino te bolemba biso te pardon ezosenga lisungi po funérailles nyonso eleka bien ezosenga lisungi bapapa na biso baproducteur na bande lisuli okotanga bakombo papa Jimu Kelenge papa Ejide de Fer papa Titi Kalu papa Alpha Mogole Marius Koy Major Bisadidi Major Bisadidi nani lisusu Emebe Yuku Armelou nani bapolitike nyonso Agise Songo batonton Placide donc Yami José Mabilama pardon bosunga biso Diego Musique mama Ivi Matondo na yetu kozaka motema pete you for me ya José Tumba ya José Tumba na kotia ya José Tumba feza merci ya José Tindelika $100 na José $100 $100 à José Tumba yango ya nzamba pambola yo po olaki ngape obiti koreya soki nzamba sungi ozi okobakisa ya José Tumba loboko esungaka bakata yango te la Bible déclare il y a trop de bonheur à donner qu'à recevoir en tout cas personne ne la partage à vie na yo ya José Tumba merci pardon tout fait nombre comment na mbongo no mukiete so tindeli biso ata mukie wana eko ide biso on continue après président Sunaka ya suka mbongo nyonso boko tindela biso ko sunga biso ata to luwe kiti comment na mbongo mukiete bato ba oleka na ntela nanga en tout cas na passé numéro nanga les plus 243 9 98 29 59 65 plus 243 9 98 29 59 65 domitila makenza wana mutu na bafani nyonso pardon ba diaspora pardon bosunga biso atana mukie ya mukie nyonso tout fait nombre merci mais tout ce qu'on peut ajouter tozo sanga mais toza babolate c'est-à-dire que nous demandons volonté ya mutu tozo forcer te na bato soki nini soko comprendre aussi eza la teke oh non ba comédien kuna baza kolela moi te kolela te tozo exprimer nde c'est très important bon chers amis maintenant tu évoluer un peu toyoki à peu près makambo ndenge zoleka bien kuna bakutana na sikina na mobali famille toyoki bangote ça forme un trio il faut bango nyonso bakutana bayeba ba responsabilité na faut les bakoki kozala nango atako soki ba comédien bakopesa ka moi mais elembo ya famille et même ici aussi je crois qu'il y a des membres de famille ici et benvenio sezalaka ya famille mais ndenge tozali la relation na biso toza pe babantu il faut qu'on assister quelque eloko ya moke famille akozala nango bango moko na famille na bango bayeba ke matanga toza nango ndenge ezalaka na libala moko apesi 2 francs bake compléter kuna tout ça ebembe pe ezalaka ndenge wana donc la famille ne donne pas l'impression que bazosela bartiste va trouver solution alors bango bayaka peut-être kolela ou bien nini non il faut biso nyonso tozala ensemble bango pe na ba réunion na bango il faut bayeba e bayebi yango ke ba perdre mukolo mwana mokete eloko nini esalema basala nani bakanga misu bamona lokola artiste comédie bazalaka te qu'est-ce qu'on allait faire est-ce que belingi est-ce que
Mais ça ne veut pas dire que biso ndenge décidé quand même que topesa maboko tokosala yango te. Mais de l'autre côté, ata muke tango ezaki ba bougie esika ya ebembe ata bougie ya pamba kotia liboso ya ni consente que na niveau na bango basala quelque chose basombi bougie. C'est très important. Alors pona oyo tozana ngo na bande ko na biso kuna toyoki un peu kuna tantôt boy tantôt. Mais je crois que la dernière version yangwana nde ezamala. Et ça, bango, basi, corps et tout ça, batindi tina na lufu, nous, on se débrouille. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Il faudrait qu'on y ait bas. Nous, lobby et béménio, c'est ça. D'abord, la famille. Mais tant que boya ko benda boye, babandi ko tuna. Est-ce que azalaki ya ko bala to célibataire ou quoi? Maintenant, et bimi sinini que moi si azalaki na ndako ya libala. Et na ba coutume na biso comme venait de dire notre sœur, c'est d'abord une affaire ya mobali. Donc normalement mobali, il faut abossa na ki ba artiste comédie bazali. C'est ça. Tu vois? C'est ça président. Abossana parce que nous ce que nous pouvons faire tout ça lango na ndenge na biso ya comment on dit ya qui bolingo mais c'est la famille vous savez les membres de famille et comme azaki na mobali nyonso akundaka nde mwasi na ye nous devons savoir et bango moko kuna je crois que bayebi yango biso pe photo rappeler papa. N'attendez pas que mbongo euta ou asoki nini tout ça. Occupe-toi de ta femme qui est morte. Normalement, beaucoup qui n'a pas beaucoup kunda kuna, beaucoup sont maxérqués et tout ça. Peut-être différence là ils ont parce que mort on a comme mango. Voilà donc na réunion à l'élo et là on va retenir ça. Toujours continuer ba préparatif ya makambo ya Miraesa kuya ya Miraesa toti koloba awa lelo que mobali na ye Mireille ya kufina maboko mobali na ye donc mobali na ye asala effort akunda mwasi na ye alongola nzoto ya Miraesa banda na Luanda bayela bisongo tina lufu parce que stock ndenge toti ko sala ba dépense awa ba toti ko sala ba calcul awa tozala ke longola bino bomonike dépense ya partir ya awa kokunda mekolongola ye na lufu kokunda ye awa eza ebele makasi alors soki ye mobali ya Miraesa asungi biso à partir ya lufu alongolela biso nzoto kuna na ba comédien ya Angola parce que na Angola pe ba comédien bazali soki bango basungi biso kolongola corps banda kuna na Luanda siko ya nango na lufu biso tozi à partir ya lufu toye nango boye en tout cas ekozala malamu donc eloko ko retenir ezali que biso tozo kunda pona kokunda Mireille awa na Kinshasa à partir ya kozonzi kuna na lufu tiko kunda ye awa mais bango kuna basunga biso alors soki baroyoka biso toza biso nyonso babantu toyebi ke soki mobali mwasi akufi et surtout azaki na maboko mobali na ye mobali akundaka mwasi na ye donc mwasi asa mobali asa l'effort akunda mwasi na ye donc yango wana eloko biso tosukiseli réunion et puis bona lelo toti kosala ba tolobeli nyonso tosala ba calcul nyonso sikoyo etikali na biso réunion toa nango lundi tosobenga nanu lundi réunion toyoka décision ya suka ya bango parce que biso tozo communiquer bango à travers ba micro na bino à travers pe ba appel net rosolana bango toyoka siko au point de vue na bango baza d'accord na biso soki c'est bon alors toyoka na siko ke mukolo boye à partir ya réunion ya lundi nde boye ba mukolo nini au corps à Mireille et kolonga Luanda ekoya a voilà merci beaucoup maman mako azawa oyo bayaya na biso basali musala oyo ba continuer toujours kosala biso toza baleki yango parole ezalaki pa yaya toza na posa ko négocier te ya ko expliquer pe te ya ko bondela pe batute ya ko convaincre pe batute likama matanga eza likama babelela nango mutu nyonso te mutema mawa o za nango so olingo sunga kotala te peut-être gauche droite yo tala kaka ndeko oyo alali ndeko atiki biso passion toza nango donc eza na explication te au fait ouais président déjà Masumu ici à lobi nyonso biso to conclure kaka to lobi réunion mususu ezali lisusu tozo lukaka mbongo ouais donc malobeza wa ezaka ka mbongo mais siko leader a misi ozo mona ndelo nini na pona koya ya corps ya Miraesa pona koya ya corps ya Miraesa mais koya ya Miraesa ya en tant que congolais nan
faut Mireille yakaba kone na ngolandeni en tant qu'artiste et comédienne Mireille ça sali trop na mboko atiki ba œuvre belé il est temps qu'on honorer Mireille akufi artiste de ce kazalaki soda na miso banga ba pese honneur na tangu ya liwana ye banga ba sabone na bonya dernier honneur ba sala kana et puis ba robeta masasi likolo parce que azar artiste il est temps qu'on honorer ba artiste de yango na moment oh ba konzamboka batema pe batape na nukana biso parce qu'à chaque fois tozolela banda to bana obela maman Olive Lembe to tika obela te po toza na lisungi te biso mo bana to bana ko koze jusqu'à nan to komi na monta o atako katikati o ba osinga pona Mireille esa a ezate eza la passe so Mireille akunda minangola il faut ka aya Maman nous a retrouvé ma casse là. Oui, pendant la réunion, Maxi Mamou Nokoye. Poutine. Maxi Mamou Nokoye. Aïe, Satan. Oh, 4e Satan. Aïe, 4e Satan. Satan, 2 Satan. D'accord. Maxi, le lot moni au stade de surprise na kata réunion baninga bazo yambayo. Maxi, au la caméra Sony. Makambo sala kuna parce que sala ka mona ngote. Même pas. En fait, même pas famille n'a pas été naïe. Mais si. Ah là là, c'est pas possible. Même personne de ma famille connaît. Ok. Merci. Les lots où tout le monde a, balu a comédien, bossa ba réunion, ou écoute à réunion pour na ndekonabiso Miraïsa. De son vivante, est-ce que vous avez occasion il y a Kotambouane, il y a Koulianaye, il y a Salanaye, il théâtre, c'est tout. Ah, TV za radio te. Bah tu vas beaucoup tagara. Bon moi na presque début na sa carrière na Nzonzi. Tina souka jour na Matavion. Collègue na Msala, on a travaillé. Voilà na compte Msala tout ni hein. C'est un collègue, c'est un ami. Tara na uti France na kiti kakala na koti sina ntelo na ndako temba mona ya c'est un ami, c'est une amie alors c'est une amie totambola producteur ka moko pe mukolo ndako mudasangisa biso Major Bisadidi ngala bando travailler na Major Bisadidi na bord ezanga kombo papa Koba que j'ai sali azalaki Moindo azalaka Père son âme Mélodie, Diana, Badazaki est belé, hein? Pouloulou, dans l'histoire, il y a Major Bisadidi,
Les amis du théâtre, ceux qui se trompés, c'est comme un groupe. Tant qu'on a eu, un jour la Maxi. Non, Maxi, il faut que fiango. Après, Babi a essayé, on a Simon Moukongo. Tant Babi a Simon Moukongo, maman Mira Sabalouki. Eh, il y a Maxi, fiango, on a pu m'abattre qui te quoi. Il y a un ça majeur à Mikolo, il faut me bâton. Eh, na seki nanga, na leki nanga. Na vandi, tournage pe bandi, na ota yeka na msoko ndako yesika osa balu. Amoni na o jouer. China nenga tinga na e poto to jouer na e carrière na mo mbati na suka na film mo te na jouer te Mireille Sazala ite. Quand tu que pas Lolo, na zaki na e na kene partout. Donc je suis choqué. Très choqué. Ce que tu as dit, le cancer Mireille ça na makamu sebele te melika moko cancer kamni. Vérité pour les. Il est comme moi. Il y a un autre qui est très longtemps. Tout le monde est camarade quand il y a quelque chose. Alors, il y a un qui mon commentaire, il y a monté. Alors, sur le toit, après, il y a un cas. Dans la pièce, on a théâtre, il y a un Missa, tout à l'heure, Gabriel, Naïmiraï. Mais il y a Gabi à Otala. Il y a Gabi s'il vous plaît. Il y a Gabi s'il vous plaît, il y a Gabi Tambote. Il y a Gabi. Il y a Gabi. Pour comprendre, il y a une ambiance, il y a une retrouvaille. D'abord, il y a une Missa, tout. Il y a un Missa, tout. Donc, Laura Miraï, ça qui est au Téganga na Gabi. Le Téganga na Gabi. Il y a Gabi, eh? Tumba. Babina Benga au Kaka. Ah bien, il y a été. Donc, et le restaurant qui est tout tambola, et au sac. Bon, autant à Nicole Bakata, parce que vous avez déjà, avant n'avait pas majeur, d'autres vous avez Nicole Bakata. Maman Lomboto, bon monito Yambania, déjà avant. Donc, Mireille, c'est maintenant qui a bien fait. On a bande de la diaspora parce que vous allez qui. Tant Boyamba et Sango, écoutez, qui ont pipe pour s'organiser kuna pour na obsèque qui a l'intervention Mireille ça tombe matanga. Mireille ça a couffé l'autre mardi. Mardi et au sala. Et que une semaine hein, et quoi que ça une semaine. Na évité na simananga ceux qui va parce que écoutez nga juste na préparatif oya. En tout cas là je crois on a 3-4 jours pour na ya blo moi bon. On a comme il est long en fait. Donc écoutez l'anniversaire à moi nanga, na o souffler gâteau na moi na qui ça na ils sont à gag. Na ils ont habité baise. Ma bien au tâté. Na moni ce qu'on a continué na groupe na biso ta théâtre les mama biso na SBL bomoko ya biso à France. Na moni ba bloco ba tira ba ma ya miso. Na biso na au tâté na son anniversaire à moi. Ma konyo mo fêter anniversaire à moi na prendre na yo mona. Biso na poto na ito so organiser parce que l'organisation me matanga té. Pourquoi pas? Bon en fait depuis la mort de maman Chako. Oui. Et ça qui moi voilà quelque chose juste je sais parce pas. Que lobby et ça mon Nikat Lelo a organisé pour honorer maman Chako. J'allais montrer. Mais on a ébi kaka que je crois dès là matin on est que umelaki motivation ici là qui jour enterrement et ça qui est batou bazaki sous motivé quoi. Vous avez pris tout le temps et ça qui nous avons na émotion tu vois. En fait c'est ça qui est batou vraiment donc après on a décidé bon ça est une icône le roi tout le lié bongo donc banal le matanga pendant ça matanga ceux qui mutoza mande connaît na poto famille na Jésus en charge après biso ta tête traité ndeza ki bosomo to sangane bato sangana awa ça fait un moment bato so couper ba mélodie tout le monde et ça mal sauté. En tout cas tu vas tenter parce que où tu voyages hein fatigué ouais. Mais sikoyo en tout cas voyage no yo salio ils ya voyage d'affaires voyage familial ou bien voyage artistique. Tout nous sommes en kati. Voilà. En tout cas mais malheureusement quand il y a matanga il fallait écouter bien. Ça par rapport à non par rapport que tu dis Nenette Movoto oyo Nenette Movoto oyo abotola Mireille sa mobali bana mobala Mireille sa ton Mireille sa ok bongo ndesele que Mireille sa sali crise tie me na liwa aussi pour total peu émission que je viens de dire tout à l'heure que tant on aura gango j'ai pas crié au message
aux communications parce que j'avais écrit que c'est une baisse parce que loin de moi, je ne me voyais pas que Mireille Sarosa a crise pour la beauté les mobiles. C'est la première chose que j'ai un doute dans le bac et ça m'a solo tes baisse. Quand on a moni Pépé Landani, c'est là où j'ai dit ah c'est vrai. Ça m'a pris au moins 3 jours pour réaliser que Mireille Sarosa pour fuir mon rasoir mobile. Ça guerrière donc à Sodan biso DSP. Ma pinga net nga maxo na kufi pona mobile donc bere verko na yo ka kufi bazwinga mobile. Ozwa na obimisa ilo mususu. Mais eux ils na nga moroti. Donc na ki choqué que na ka Mireille ça a sali cri. Si pour le bien ka zaida ko bela et que ça moko yé perturbé et tindi na maliwa na maladie peut-être hein. Je peux croire. Maintenant que non Mireille ça beli a sali crise. Pour na mobile teza kwa ngai za ya Gabi hein na otanga ba toto yebani batamba basa makasi tozi ba choc trop mon bam so vanda pour zela 10 ans 5 ans ya porte pe to bete ba misumar mebele donc et comment ça le comme mamira esa na liwate peut-être le musuba ça so le mususu ya derrière ba on ba bazaya kinaye ba yebi nini leki mais biso to yebite mais bon pas pour mobile je serais moi vraiment forcément je suis choqué. Tu peux sur la Mireille ça. Makasa mosinzo pe bandaka lelo on loa net po yo po ba vérité mso beta pena ba pembe na poto. Ok, ça va to Luka Poutine Sima. Merci beaucoup.